Le président JB Mpiana Sika Azali a eu une tractation en souka au Azana on a producteur parce que il tient beaucoup, surtout le président JB Mpiana chapeau, il tient parce que on Azali image ya Wenge. Alain Pela Azali les médiateurs ya Wenge. Pela awa. Alain Pela jusqu'à preuve du contraire. Et lokoyo ezako retenir ye nano na poto ezali décision ya médecin na ko présider na bana kin ba o bazara na moi sillage na monde ya musique ba yebi ke Alain Pela a longwaka Kinshasa manu militaire pour question ya santé. Et jibane belé ndeko bien. Effectivement, le médecin non, comment dossier médecin l'autre fois tous allaki na yo tous allaki makamba politique c'est bozana structure mo bosalaki oh non moi dans 2 mois zozala na Kinshasa koya boye zaka toujours médecin non koya na ye au moni séjour ya Wenge oyo séjour ya Wenge oyo est un peu différent na ba séjour mususu oyo koza na cadre moko normal séjour oyo bazo sala 1 ou 2 mois ah bazo sala 1 ou 2 mois. C'est-à-dire grand merci na ba nyonso ba mesana ko landa biso na Info Plus très heureux ya ko présenter bino émission na biso ya mois de mai oyo to bandi ndenge to lobaka Idi Mubarak na ba musulman nyonso shalom na bandeko nyonso ba chrétien na ba epé basambela raté bonjour ou bonsoir. Par rapport à l'ère bino bolanda biso ngawa bino Moustapha Malembe ndene bisa bino misana nanga tozobeta masolo toyeko beta masolo ya lelo actualité za dominé na côté musical na rencontre ya clan Wenge BCBG 4x4 oyo basangana ki après 25 ans bakutani lisusu pona ko créer événement moko du siècle. Notamment tout le monde qui monument ou bien baoba ya Wenge le président Weranson, le président JB Mpiana, tout le monde qui le fondateur le Didier Masela, tout le monde qui Alain Makaba, c'est le bou Blaise Boula donc tout ça qui vraiment moi belé na affiche wana bamsou pende tolo baboy bazana Kinshasa. Mais à notre grande surprise Tchakoulenda, du gouvernement. À mon anité, selon. Soupçon que non, Netikara qui a pu mêler visa, Azali, un Belge, un sujet belge, on a peut-être polémique les caca, dossier Gisèle Mpela, yango sali que ba pu mêler visa ya awa. Bosolana ndeko bienvenue basenga oyo azali molobeli ya ndeko Alain Pela oyo to beti moi show po alobela biso nini ezosala to nini esali que ndeko Alain Pela aya Kinshasa te na yango to kopesa ye mbote ndeko bienvenue mbote Moustapha Malembe boni santé oui santé pepele 42 ozomona Karandenge tozomona na lobby na yeko zo moi chaud par rapport ya dossier ya Wenge après 25 ans nan to banana après 25 ans clan Wenge to ebaki epanzanaki bao bakene bangamo na bango 25 ans après ba yeko kutana koyoka likamba bongo esalaki yo ndenge nini ezali projet moko colossal et puis projet moko kitoko pona ba ibanso oyo babengani bana ya Wenge donc kokutana ezali retrouvailles moko historique kitoko makasi o esengi ke moto nyonso azala na kati wana donc naza na plaisir ya makasi ngai pe na komona le Wenge pour une fois uni encore le Wenge pour une fois uni encore par rapport ya ba projet wana bato ebele pe ba mekaka Simbakité, c'était dit à le moyen pour y zapper parmi bateau Baby Masola Wenge, Ezaki par rapport à le moyen, peut-être Ezaki Kozanga Koyo Kana, il y a ba leader Yango Salaki qui est Bané Belé Oyo, rencontre Ané Salama qui était enfin Eko Salama. Bon, pour dire vrai, il y a vraiment question à bas moyen.
eza question ba moyen eza koyo kanate bato bamona kaka ba leader wana nyonso na musika plutôt mais ba famille solo laka pour vous dire que baza ba père de famille bana na bango bakutanaka donc c'est plus ezali question ba moyen parce que mutu na mutu ça dit ba baoba mutu na mutu alona akoma na mboka na ye dans na village na ye tant aux faire déplacer ba chef de clan il y a village moko baya kosangana libota et ça pèse hein, ce ne sont pas des maigres moyens ndeko sala que bango va se déplacer ba et sikamoko donc je dirais que les a problème à ba moyen koyo kana vraiment est loin de cet esprit là wenge les a plus ba moyen ils a plus ba moyen lelo likamba wenge ngope telemisimba milimo ebele. Il y a d'autres bandes à bandal bazolo ba que non ba reconnaître bango pour bango nde ba militer to pe ba milita qui pour wenge ezala boye puis wenge pandi ça ba famille belé lelo bango ba kutani ba luka pe ko kutani sa batu mona banda excusez moi na bandal moko boye aleka ki pe na micro na biso alobaki yango et ko yo par rapport ya idée wana que ba bandana no ko réconcilier bato ba bebana ki kuna lokola bango ba yokani bango pe et puis ba reconnaître bango bana bandal po wenge ezali kamba 12 wenge milimo etelema nazolo ba makambo nde kwa lobaki milimo etelema ki soki ba sololi bien tena bana bandal lelo pe omona pe que non ne ba mo balakisa bango mbule ko banda le 28 le 29 le 30 pe mbula pe beti ba maloba wana par rapport na yope o banini. Oui mais je pense que koyokana to koyokana te ezali ko impliquer batu nyonso bandeko ba abordaki na sens wana je peux me permettre de dire que wana komi sikoyo likambo propre ya ba leader na bango tozali na wenge BCBG ça dit que le président et son staff basala tout bavandi sa bandeko na ndenge na bango maison mère ndenge moko kotoyo tozana ba manda chante pe bazali bawenge amande zali ya koma pela mukumba mususu na OK Jazz baninga nyonso bandeko basangani wana ba Blaise Bula ba Masela tout ça dit ezali kambu ya ba leader mutu na kwena ye abenga soto bito memango na niveau à producteur ça dit eza mobulu eza charge à producteur te to pesa lelo charge à producteur te parce que c'est quelqu'un qui a osé côté les miselo comme bato ba kanisa qui le sous-souté c'est-à-dire c'est pas facile au mona paix à son âme papa Wemba na Koffi Olomide album na bango ezaki na ba projet beta pe ba concert mais beta marate suite à ba incompréhension bango wana etali biso vraiment na kata wingete mais aussi zaiko bando salango de temps en temps fait ya zaiko bakutani bango nyonso chacun était leader dans son coin c'est-à-dire tout le monde vraiment na ndenge moko boité ça demandait tout justement ba moyen awa mototo bato ba monani ba che ba moyen permettant à ce que les Camerounais les bien. C'est plus dans ce sens-là que je puis aborder. Permettons en ce sens que le Camerounais les bien, to kota na sujet oyo to yeli ko solana yo. Aux secrétaire ya ndeko Alain Pela to signaler to yoki ba rumeur to est vrai que ndeko Alain Pela ko yate na concert wana to bandana no ko tuna bongo. Bon, j'aimerais d'abord fixer l'opinion. Je suis le secrétaire général et le représentant personnel en Afrique de l'artiste et musicien Alain Pela. Petit Mochoa parce que tout ça dans le contexte Yawenge, Chouakoulenda. Du gouvernement? Du gouvernement Yagisima. To contextualiser on ndenge Wenge zalakanan. Du gouvernement wane yaki na penchant mususu wane zaki histoire. Donc je suis son représentant personnel ici na Kambaka staff, tout ça na staff ebele mais ngai nde na Kambaka ngo na bandeko nyonso tozaka na bango. Dire que Ayete, bon, disons, c'est oui, c'est vrai, Ayete sur place, il y a un auto, profiter de fixer opinion. Banakin, Bana Congo, tous à la calme. Ah, il y en a été.
tous à la calme. Le président, mon président, Tchouakou Lenda, dans la Kakoki, ils ont une tractation. Disons tractation, on a producteur. Pour vous dire vrai, billet zali. Billet na ezali pour na ba baloba que on ba pesier billet parce que au lobby wana te. Ezalaki na version mususu azui tozoya na banina nuke yo lobela biso ke aoyati poto yo ka ke aoyati ne ba mamba ba billet mamba ba visa mamba ba wana tozala na on a tozala très positif na ye pona lobela bana Kinshasa nyonso bana Congo mobimba epi mikeli nyonso Alain Pela oya na été que bana wenge nanu basili koyate. Disons, bana wenge nanu basili koyate. To progresser na mituna. Ah. Na otuna yeke alo bake alinga éclaircir. Est-ce que Christian Mabanga siaye? Christian Mabanga nanu ayete? Bon, je précise que Tchouakou Lenda Zalaka non seulement musicien Wenge mais Azalaka Yaza Wenge men. Aza Wenge, figure emblématique. Figure de pro. Ndenge yemoka sepelaka koloba alingaka mingi kozongela mpo journaliste. Ndenge nazoloba na yo boye nazana tangu nyonso na téléphone. C'est-à-dire nako se permettre ya kolobate que akoya lobby ou bien koyate. Mais donc il y a eu une évolution. Il y a une évolution tokota toyoki que billet zate, toyoki que visa ezate. Bazopi melaye visa pour aza CG belge. Koyoka makamwana yo éclaircir batu nyonso yo bazo bayoki yango na ba réseaux sociaux to moninga pe na mona ki yango na lukio pour za bouche autorisée na excusez bouche autorisée na a on a Kinshasa yango to luka ki to yeba nini yango eza visa billet ou bien zani. En fait le kamba billet eza nango il faut mettre ça à l'écart. Il y avait des billets pour tout le monde. C'est-à-dire tous les staffs azana ba billet na ndenge ya zawana billet na eza disponible. C'est-à-dire koya to koyate ezali lié na billet. Là c'est un. Ya koloba que pour aza sujet belge wana eba na bandakala. Kaka na clan wenge ezape na bande comme susu baza ba sujet français na ba belge ba yaki non. Donc aux ala sujet belge ou bien français ou bien britannique. Ça ne dérange à rien d'arriver à Alain Pela Awa. Alain Pela, jusqu'à preuve du contraire, et lokoyo, ils ont retenir rien nano na poto, ils ont décision ya médecin na co-président na banakin ba o bazara na moi sillage na monde ya musique ba yebi ke Alain Pela Longwaka Kinshasa manu militaire pour question ya santé. Effectivement, le médecin non. Comment dossier médecin. L'autre fois, tu as dit que politique, c'est une structure qui oh non, moi dans 2 mois, je Kinshasa, Koya, Boye, Zaka toujours médecin. Non, Koya naye, au moins séjour ya Wenge oyo. Séjour ya Wenge oyo est un peu différent. Naba séjour mususu oyo koza na cadre moko normal. Séjour oyo bazo sala 1 ou 2 mois. Ah. Bazo sala 1 ou 2 mois. C'est-à-dire à kota na mécanisme moko ya soin oyo ezo permettre te jusqu'à preuve du contraire selon l'avis à médecin naye à sala séjour wana mulai awa. Tant que nous connaissons tous que le système sanitaire congolais est vraiment nandenge oyo tokoki kozela yango te ba professionnel o ba yebi makambango ba kozela yango, raison pour laquelle même au monde politicien moi maladie boy évacuation au monde ba au cadre ya mboko justement pour ça
yango tobelelaka à tout moment que il faut tobongisa sur ces plans tobongisa l'autre plan tobongisa car Mapa un artiste un musicien ayembaki mwanze moko important ezaki pona ko éveiller ba cadre mama yemo pona ko éveiller ba cadre de manière à ce que ba bwakana no liso esika wana mais apparemment ba professionnel la santé ba monaki bien te ba bundisaki mwanze mwana mwa muke mais ezalaki nzembo moko et inciter bakondi babongisa tokoma lokola pe kuna voilà que ndeko lelo son médecin ne sait pas lui libérer pour ayawa parce que ces jours eza moulayi donc c'est ça la grande difficulté donc je précise que problème il y a Alain Pela ezali nullement pour na visa nullement pour na kozala sujet belge nullement pour na billet zélo ils ont encore un problème il y a Gisèle Mpela pour non loin là c'est politique à côté qui m'a Gisèle Mpela trop donc il y a wazo banga ou peut-être ba combattant ba ko moi maboko ba Kinshasa combattant za la rate kasi ba Kinshasa combattant za la rate ba nani ba taliban ba ko landaye par rapport ya ba intervention na ya ba bia lobama be bakatele mundelo ki Alain Pela na Kinshasa lisusuti te même pas Kinshasa zamboka batu nyonso Kinshasa zamboka batu no je ne pense pas que na sillage politique bakoyi ko s'intéresser na makambo musique ou eza culture ya mboka et en plus que concert wana ezali pona ko honorer mboka ezali le 30 juin les 30 juillet fête il y a indépendance il y a mboko je ne pense pas que maramba politique il y a Jean Rwana et Kendeko se mêler na biso mais ba cause peut-être bazobo et la visa peut-être cause à la il y a makambo wana se mêler qui trop na maramba petit sur na ye babo ele visaté te babo ele visaté te babi te yo so bomba babi te to bibiso to moni babo ye visa non ba pimeli ye visa babo ele visaté donc azali serein d'ailleurs la bouche autorisée atinda kingai na pesa lisusu mokako swa na ba membre nyonso ya wingo baza déjà wa na pesa ba réussite na concert wana soki yé akozala te na pesa réussite na kumisa bango biso to mobiliser bato belé de notre côté tozala de la partie de manière à ce que concert wana ezala atakoye aye nanu te donc mais lobaka bien ozokimisa po ezaka bandeko Osboyo liloba ya molobeli na ye ke aoyati donc atako tato loba na Kinshasa boyebi ke tato loba atako donc eza lokola ndeko Alain Pela oya Kinshasa te par rapport ya c'est une supposition ba alternative mususu eza déjà dégagé na sillage wana le président JB Mpiane Sika azali ayebi ba tractation suka o azala on a producteur parce que il tient beaucoup. Surtout le président JB Mpiana, chapeau, il tient parce que Wanezali image ya Wenge. Alain Pela azali les médiateurs ya Wenge. C'est-à-dire les médiateurs ya Wenge a titré. A placer voix na na banzembu et belé ya Wenge. Quand je parle de Wenge ancienne formule, c'est-à-dire tokoy ko s'en passer na voix wanate. Donc tous les kanango boy. Donc il est important. C'est-à-dire le regret Zali, na niveau même il y a administrateur, il y a ancienne formule, il y a Wenge. Pour nani médecin, le producteur a déjà en contact avec le médecin. C'est-à-dire il va tenir. Mais le médecin, il est de son côté, ayebi moi image oui ternisa qui musique nabiso par rapport à tétutesse il y a ba musicien ou bandimaki baya pendant qu'ils étaient malades toyebi et andea déjà Congo toyebi je ne suis pas là pour citer les noms paix à leurs âmes respect na ba mort yango médecin ni kozwa risque wana ndeko bienvenue na ozo sala diplomatie yango lelo tolo bagande ba msuba ba betaka ka musique bino côté na bino au lieu de continuer à la musique bolinga beaucoup ta politique comment obo isabino que lelo yo makolo na Congo ya na ba dossier lokola oyo présence ya Alain Pela so ezate vraiment et vous allez moi pas si mingi mais tolo ba sunini tolo ba to tuna kaka molobeli na ye si arrivé lelo et on ozolo ba kayete
plan B na bino kozalani. C'est-à-dire ce qui a été, moi je pense que musique robeta kaka wenge robeta. Je peux vous rappeler quelque chose. Absence naïe, certes, absence naïe, musicalement, sur les plans scéniques, sur les plans musical, absence naïe, n'a pas professionnel, il y a musique, bah ébike, ça va créer un trou, na chant. Et puis, na ba chorégraphie, et puis na présence, il y a podium, parce que bato balingi ba vivre image wana au complet, na ndenge wenge zalaki. Ça, c'est de 1. Mais je vais vous rafraîchir un peu le mémoire. Celtel, ils ont changé comme Airtel. Wenge betaka, bango nyonso pe, ba betaka. Ba tutu bazora ba caché na bango. Mais le président JB azalaka betarate, 1,5 million, 1,5 million. Voilà. Le président JB azalaka. Mais concert et betamaka. T'as la grandeur, il y a président JB. Azalaka mes concerts et betamaka. Donc je ne suis pas passé pour maudire les Wenge. Je suis plutôt passé pour une mise au point. Pour une mise au point par rapport, il y a Combo, il y a Alain Pela, na Katia Lingomba na bango Wenge. Pour apporter une mise au point, les pourquoi jusque-là de son absence. Et là, on a l'équina loba. Mais le Wenge est Wenge. Wenge zali na grandeur d'esprit mususu. Wana bato bazo kamwa radio nyonso ezobeta Wenge. Bon, barolo ba radio ba sauter pour na occasion, non. Na babar baobeta sou ba Wenge oyo eleki ate ya ba 5 10 ans bazobeta sko ba Wenge ancienne formule ya ba 25 ans ba ya ba 30 ans wana ezongi ba kine bouger ba kala ibwin ezobeta na babar nyonso sozoleka na babar nyonso c'est Wenge. Ça c'est kala ibwingi na tali grandeur esprit, c'est-à-dire esprit ya Wenge. Biso oza ba jeune oyo to koliboye na esprit ya Wenge. Biso oza ba Wenge men, s'il faut le dire. Yangwana to zalaka na bandeko wana ya Wenge. Donc pour na ko accompagner ba ona musala na bango basalaka. Non seulement moi et le président Alain Pela, ce n'est pas seulement la musique, tout ça la na kata politique, tout ça la makamsusu, toi tu le sais. Donc Mokakoswa na Wenge, ce que sali que médecin a libéré Alain Pela, bana Kinshasa, bana Congo, Mokili Mobimba, Alain Pela Rosala na Kinshasa, et ça na l'autre côté où ils ont bloqué. C'est-à-dire tolinga toko de sa politique na makambo yote. La politique n'a rien à voir na makambo. Donc la musique est pour tout le monde. Donc la musique est là pour tout le monde. Et surtout que avènement ya Sikezali Oyo et comme un ambassadeur culturel pour ne pas véhiculer les mieux musique en libanda. C'est-à-dire ceux qui kaka politique il y a un moment comme ils sont étouffés. Musicien moko je crois que politique et kolinga ezolinga a ezobo ya B, c'est-à-dire tu veux que les pays puissent avancer sur un plan donné. Kaka politique yo moko ko étouffer les sous. Donc je crois que c'est l'essentiel, il y a un message et à pourquoi aller là. Tant que likambo ya ambassadeur culturel, Sirimo Toyokara que ndeko Alain Pela azaki conseiller en matière ya culture, ya président de la République, lelo ko répondre biso ezalaki vrai, to ezalaki ka ba rumeur de Toyokara na Kinshasa. Kinshasa est tondi na rumeur. Kinshasa est na rumeur. Ce qui effectivement Zalara conseiller, il allait être à Kinshasa, non? Il allait être à Kinshasa. Vous voyez maintenant que c'est la contradiction. On a eloko zolo baya balabala rumeur, babo européen ça est visa, mais yemo kaka les sous conseillers, c'est une contradiction. Yangwana tolanda kanyo sur libandate. Osali malamu Mustafa Ndengo ye koluka molobel naye pour appeler sa précision banamboka libanda mobimba bayoka précision. Avant de citer, une dernière question, Ezaka par rapport au dossier à Wenge. Histoire à Wenge, Ozala Pemena Alain Pela. Est-il vrai que Ferré Azaka na Wenge 4x4 pour Toyoka Kiango et Tambola qui peine peut-être Toyoka Kiango que Ferré Bamsouba Bifte, Naibi Ferré, Ninte Yo Lelo Yo, Mouto Vanda Manachakulenda pendant plusieurs années, to signalé que Ozala Pena famille Pela Mobimba.
papa, maman, bandeko, bourreau, bato, nyonso, baza ya famille mpela, ozalakana bango, koyo kalikambo wana par rapport na yo ebipe moi histoire okolo bandeni. Donnez question nanga. D'abord, ça c'est ma famille. La famille mpela c'est ma famille. Ezate ke nazali soki boye soki donc c'est ma famille. Mais pour la précision na oyo etali faire chair de poule na koloba boye faire aza bel et bien membre ya Wenge ancienne formule. Et lors bato baye barate yozali chroniqueur ya musique, ozape journaliste politique voire même socio-culturel. Na ndenge caméra na etambolaka kende mukolo mususu na studio ndiaye pas JPKIS akoye biso ki aza na dernier enregistrement ya Wenge oyo balinga ebasala fera emba de anakati fera emba ka imande te ko bakabwana après fait de l'amour dernière babandaka ba enregistrement moko isu na Kinshasa fera emba ebimate l'histoire on est beta marapeti l'histoire on est beta marapeti parce que c'était un chantier bo tongandako et ndako isilité bosuki na milona fondation bosuki wana fondation ndako pe bukani siko bo beta lisolo na onde ne bo yepe esika zali faire Richard ako beta lisolo na ngote parce que et aboutissa tes projets wana mais faire faisait de plus d'office membre d'ailleurs ba dernier voyage faire akenda ba Kenya na Wenge ba oyo bazara de près na Wenge ba kota ba concert ya suka ba ebi ke faire asala ba voyage à suka ya Wenge donc na ba boucho bazolo ba ke faire ne faisait pas partie à Wenge bon ezaka na cadre net ya ba polémique je dirais biso vraiment soko tali bien Alain pe la zara na ba polémique a pas pambaté entre les musiciens donc exactement ndenge pe biso tozali to travail na biso na se. D'ailleurs, présentement, je dis Alain Pelazan en plein enregistrement. Na poto. Donc, question à ma producteur, bande comité malamu, bah c'est pelé enfin bah bimisa disque, mais bande bimisa on dam au système quand n'engé comme il est là. Na poto, azo sala ba retouche à banzembo to banda il y a 10 ans, na o mso ayembi kuna batasi kabakoti. Donc, il est en train de travailler durement, de travail. Merci. Dernier mot nayo par rapport à l'entretien d'habitude à Yalelo. Na sepeli na démarche purement journalistique et puis scientifique yayo yakoya kotala moto asengeli pour à répondre na mituna oyo ba téléspectateurs bazoluka na sepeli na makasi et puis na repesa bureau na biso mobimba junior Combo TV5 George Mabile Mambe Nsambi Bertrand Moloki Trésor Congo na repesa Freddy Kimpanga na pesi Vincent Kalembu na pesi les bienfaiteurs nyonso mbote sika bazali donc tozali en tout cas le président Alain Pela si les choses évoluent avec le médecin il sera avec nous à Kinshasa voilà si le médecin tient toujours na vie naie en tout cas on souhaite on jette des fleurs na ba membre nyonso ya Wenge basala musala kitoko mais je tiens que ba signa déjà ils étaient tous ensemble à signer contrat naé les producteurs je pense que les producteurs va honorer c'est déjà fait d'ailleurs va honorer ba caché à moko na moko entre bango mais et loko empenglete Moustapha ebi que projet ezali colossal ça ne s'arrête même pas quand un concert ya baza attend à 2 ou 3 concerts à les sous privé ba robeta na cité de Loya et puis ba voyager ba question na Cap Vert donc ba la studio la studio et salama awate donc les Alain Pelé toujours avec vous donc même déplacement à médecin azobanga parce que ça séjour à Moulaï même na ba enregistrement et que ndam na poto au sala nini donc il fera toujours partie d'un grand projet au projet à Wenge donc il n'y a pas à se faire beaucoup de soucis et ça carandé à moi ba malaise sanitaire na pesi jaman yestaman Bourrompela na pesi papa yoka na Madère en direct na Kinshasa na pesi famille Mobimba Mpela
Nejo na pesi petit nanga Z de bola yikampi ko petit nanga mukileza ya batu nyonso mutaki na mutu azate donc bango nyonso mbote voilà. Merci wana ezalaki ndeko, bienvenue basenga oyo azali molobeli ya ndeko Alain Pela tozwaki moi chonde tolobi par rapport ya dossier Alain Pela toyoki kia koyate à éclaircir opinion par rapport ya dossier wana eza problème à santé eza problème ya kopimela visa te problème ya billet pesa wana te donc vraiment ya za molobeli ya ndeko Alain Pela et puis ya famille Pela. Na précisé bien, il y a Alain Pela et la famille Pela. Nga wabino vraiment tokutani na numéro musu si ma caméra ndeko Elisan pour s'abonner massivement na Info Plus tokutani na numéro mususu.